mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutana kaka boende boye tokutana ka likambo eza ya contrat to signa tolobake mutu trahir moninga te makambo politique eyen ndongo makambo na Congo ekomi ndenge ezali wana 4e jour ambassade ya États-Unis au fongola te balobi menace ya attaque terroriste. Qu'est-ce qui va arriver au bout? Bako kanga ba terroriste ou bien tokoti cause à la surprise un jour. Mutuna pendant que bandeko bazana kacha campagne débat ekomi Fati Martin Fayulu Emmanuel Ramazan Chadari débat ezandengo wana mais bandeko pe bazana mwa kokoso ba kozela balobi ndeko Eliezer siko biso tokosala politique ango ndenge nini tokota nzela nini tokoloba nini bandeko bazana kayinama enclavé bakosala ndenge nini mais bandeko wana bakotuna ezapona nini kokoso na nzoto nalobaka na bino ezana ba malade médecine moderne esalaka te eloko moko te ngana yebi ba malade mais zara oyo bandeko bazana médecine naturelle basungaka tokutani lisusu na yebisaki yo ngai na yo contrat ekosila te ndeko ata soki toza occupé mbamba kaka ndeko na kosala ni lobi obimeli ngai nalingi na bimokanyinga. Alors docteur Kabe yasika nini na temple yasika na temple de Zamba na Nguya c'est le temple de Wasa eza message de la force pona koyebisa bandeko oyo ya ngai nazonga kasimate eza avant yasika eza nini ndeko ya désert papa mokaza place wana za comme ulcère gastrite cela veut dire na kati ya estomac ba polo nyonso elungwe itireke ba pota papa wana soko tali papa ya modo moni na minute yebisa bato na médecine naturelle ou bien médecine ya bakoko na ngai boka naturelle soki témoignage exacté eza lokota lelo ngai na yo inane yango combien de témoignages ozwa papa on les a message en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle naza pona ko défendre niveau ya temple du roi Salomon papa oyo a se retrouvé alobi que soko oboyi temple du roi Salomon sala mokide na yo ndenga ezanga de société atambola na moni eloko te pona ulcère gastrite. Mbote papa. Mbote mon frère. Tomoye bakombo nani? Monsieur Nathan Chibwabwa. Tomonyo nini mimi wa. Eloko mimi ngai pas docteur Kabel. Nami to isamaki makasi bango lebele. Presque pendant 5 ans. Donc libomu koso moko ya soki bani kosoa. Na bandoko mibwaka kolela pasi vraiment ya makasi. Na kati wana pe hémorroïde. Na kati wana pe kaka estomac ya aigu ya makasi. Hein? Na mawananza metango na epa ya docteur Kabe. Na bandi kolanda traitement. Donc na minute vraiment na ko se sentir très bien. Na mi wala la pongi. Ya wana dernièrement na le bail que non ce moto boy docteur Kabe a sala mokili na ye. Parce que il faut quand même poser la reconnaissance envers bola motoazo sala ou bien ba capacité o nzamba chekati na ye. OK. Donc il y a le docteur Kabon par mozolo ba o. Oui ma mozolo ba batu bazo landa on a ki chasse pili bana mboka. Est-ce docteur Kabe apesi mbongo mo eloko to nini o apesi po ba témoignage po batu nyuso bazo duta bi docteur Kabe bazo sonya batu mabe asonya batu bien kazo kosa. De yepo zo continuer da kosa neto mambozo beza solo. Te on a zoloba ezo vraiment na sa mutema parce que ngai na docteur Kabe to yebana te liboso comment le docteur Kabe na télévision en passant et puis tinena na ye aw bon akope sangani ni ko na côté na yo bien na loba n'importe quoi non oui na le vraiment eza oui utina mutema d'après évolution à ça na yebisa kabino maladie incurable en général eza neutralisée sauf la mort wana problème ya zambe soko oyena muta akufi c'est que ça na koyebisa nde kuna ngai lokuta teka zamba sala mutara na et puis papa wana lobi soko boy temple sala mokide na yo ye wana nde muta lobi bonga en tant que père ndeko pe mususu mama pe mususu ye wana pe mususu problème etali ya arthrose
ba genou ya kobokana eliamaki miko ezoliama siko ba espace wana ekosala ke etengesa dikolokola mama wana pendant 15 ans. Alors que temple dikamo il faut napper sa message OK Moussa les autres sans commentaire. Le que awa makolo passé na ça déjà 15 na kena ba nani ba chinois et le côté na meni ba kisi na côté na ba message na bango ko matana courant et le côté déjà 15 awa na ba makolo passé banana komi awa passé penza esa lisusuti dans oye awa pas docteur Kabé c'est combien de jours pour sa guérison? La salle déjà 3 mois. 3 mois. Donc 15 ans, na 15 ans 3 mois à guérison. Sikoyo ba oyo bazo hésiter bazala malade o lokola yo ya makolo passe pa ko tambola bazo landa sikoyo miko eliami message nezo ngako pesa bamba landa sikoyo baya kaka awa bakomona ka kinga ndenge na zulu kinga. OK mama, est-ce que makambo bana docteur Kabé pesi yo musolo tombongo pour makambo mamozo bezana uti na motema nayo na motema nanga ndenge nzoto nanga ndenge nazomonela ndenge maladi nange banda na makolo siko bato bazolanda baza libanda mboka mpe na Congo baretenir mpona maladi ya makolo barhumatisme ya bastos balobani rhumatisme ekotanaki na mikolo moko genou oyo nakweyaka ejesa 15 yango nakende wapi nakenda bachinois nde bachinois babandaka wana nameli bakisi ndenge na ndenge esali eloko nakei wapi na bukoko bakati eloko te me naye na docteur Kabé déjà 3 mois yango na balingo mona changement nayebisaki bino ke bato topesaka wana baza baresponsable boso baza na bana mosusu baza boso baleki nga na age baza baresponsable akotikali kondema te akende kopesa message ya lokuta pendant ke azosouffrir non message wana papa eloko mosusu eza boye ndeko lezere zambe na ngai c'est le temple du roi Salomon na kozoka ce matin avant osakali na nyate na kai nayebisaki yo papa musala na biso tant toyebisaka bandeko mibala na mbalake na kotikala kondima teke nakende kopesa promotion moni ba promotion nga na pesa bozwa ba traitement ofele eza kolakisike bakisi eza makasi na kotikala kondima na pesa promotion wana biloko ya lokota mpona kotama jamais de la vie papa nde promotion na pesa yango wana parce que soki naza na lokota bandeko wana bakoya mpe kodénoncer temple tika lokota siko yango ndomonaki niveau oyo temple eza musika nalobiki nazalaka musika ngai moko nayebaka bongo nazalaka nzambe na ngai c'est le temple du roi Salomon oyoki bongo loba lokuta tokuta na temple eza réseau te mama a se retrouvé mpona arthrose pendant 15 ans papa miko ezoliama traitement nokokende kozwa bakotie moko mosusu mais na temple ezosalama alobi ke nakoyebisa bandeko base retrouver bamama lokola nga baresponsable nakoyebita ya kozata nani 75 ans mama wana et puis deux mama mpe mosusu aza place wana ayaki na mwana na pomi ya goitre vraiment thyroïde tala kingu ya mwana ya kovemba papa oui nini memaki ba docteur Kabé mwana nga azalaki maladi makasi bwake evimbaki na kati makasi pour les deux côtés azalaki kokoka komela mai te eloko te mais na moma oyo à part traitement ya docteur Kabé mwana ngai azomela mai bwatre nyonso esili etikali bambuma mike bao baza maladi oyo en tout cas baya bakozwa solution nazoloba mpona lokuta te oyo bafuti ngai mbongo oyo bapesi eloko te nazoloba oyo nga moko namoni na bomoi na ngai yango nazoloba OK mwana aumela ombula boni aumeli depuis 2015 naye kobika lelo awa nake nayeba ngai ema nake nayeba hôpital ebele azwaki kaka kimia te baza bakwate lokola ye mwana bao baza nango batia tembe te badute te baya mbango awa epa docteur Kabé awa bakozwa solution kutu nazoloba mpo nayaki mpona bwatre mais maladi eza ebele oyo namoni na miso oyo bato bazozwa lobiko bazobika maladi eza ebele maladi ndenge na ndenge oyo docteur Kabé azobikisa mama alobi nakopesa message napesa yango mpona nini naza moto akoyeba na makasi papa na ngai kanga ata elonga c'est vrai mais napesa naza na posa temple napesa message aza moto moko tala kaka nayeba ne makasi na baplace moko tala kaka oyo eza mboka na ngai nayo
andimi mpona kopesa message bandeko ya Goitre soki sangati nayebisaka bino botambola koyamba na moko te pa temple du roi Salomon tambola na yo omoni osuki boya kosukisa ngai eza message de la force Goitre tala Goitre vimbi boy ndeko pe lisusu ye wana pe lisusu alobi boye nakufi maladi oyo ya ndeke naligaki nakufi na depuis bomwana mais lelo na se retrouvé nazongelaka question wana chaque fois otangaka Goitre eza eloko evimbaka na kingo ya motu boye sikoyo yo ozosilisa yango ndenge nini ezolimwa moto azomela yango lokola fufu esalemaka ndenge nini ou bien ozwaka gilette opéré obimisi eloko wana qu'est-ce qui se passe na Goitre mokili ya nzambe te fona tika nzambe biseka na ye ndeko Eliezer nazo répondre lisusu papa eza kolakisaka nzambe na bino azali ndeko Eliezer tobotana na apocalypse 22 balobi mpona temple du roi Salomon eza bazete nasala nzete ndeko Eliezer mais botala apocalypse 22 chapitre 22 otala nani nzambe alobi nini eza lisusu ngai te nalobaka bongo botala apocalypse 22 mpona temple du roi Salomon mpona banzete nini nzambe asali papa nazoyebisa yo boye opération non chirurgicale nzamba za munene eza ma ya nzete ndeko Eliezer omeli ndeko disparaître mais bandeko wana ntango nayebisaka bino tusoki moto oyoki na telemeni maladi bongo yaka kosukisa ngai bandeko ya Goitre monde entier Goitre zéro bana mwasi oyo ya nani ya Bruxelles oyo abanda kobela thyroïde nzamba pabolo yo mwana mwasi oyo temple nifo napesa message mais pesa yango témoignage na médecine naturelle ou bien médecine à bakoko nanga soki eza te eza lukuta eza secret professionnel à médecine naturelle en tant que généraliste ndeko Eliezer et puis bandeko ya hernie discale papa tika eza centre ya donc pas d'autre cabinet nini ememi bon nazobela maladi mokongo mpasi babengaka hernie discale hernie discale yango pendant combien de temps ça fait maintenant 15 ans 15 ans otambola ozwa solution te natamboli donc esike ebele donc mais sans solution mais awa depuis na banda vraiment sango ekoti makasi des jours donc bando ye awa ozwi bando ozwa batraitement c'est combien de jours ozwi à peu près 2 semaines na plus 2 semaines 2 semaines ozoka ndeni vraiment sur nazokotima sango ekoti makasi koleka bato donc nazokende mpala bango bazolia mbongo na pamba donc sans solution vraiment so bapesi yo mbongo te awa non vraiment donc na mbongo moke vraiment na moko sentir parce que nazalaki na kati ya moto mpe na témoigner jour donc nakoyeba bien na kotémoigner nga moko po mokili molumba bango bayoka bamona toyebi batémoignage mosusu bato bazopesa bango mbongo mpo baleka baloba na na 1 franc au contraire potosonga donc so abiki ngani aza posa mpe bango kado sikona bato nyonso to baolanda okoloba na bango nini nazoyebisa bato nyonso donc wazobela donc aya centre docteur Kabe na pratiquement Kamamba Bokassa donc vraiment solution eza wana bandeko ya hernie discale bosukisa ngai mokongo nzoko yango wana nani nakobosana ye te mpe lisusu tala kaka moto ndeko mokongo ya njoko ndeko mokongo ya njoko moto na ngai moto na yo eza asa yebisa kaka yebisa ndeko Eliezer asa préparé déjà eloko na yo te mokongo ya nzoko mokolo nakoyoka ekomi na maboko ya JFM service et puis otindeli nga photo wana nde tondimi merci mokongo ya njoko na Genève oyo andimi mpona kotelemena temple du roi Salomon oyo azorepresente mwana bikamu na Genève na minute oyo numéro eza affiché soki oza na posa ya temple du roi Salomon kende epa na bino epa ya ndeko na bino mokongo ya njoko temple apesi yo mbote pelisa moto lola yawo yango wana tifimbo shokota et puis de zamba famuli yo pele susu mokongo ya njoko ibale yige kufa yo zamba za munene lokola asali ke akotio na temple du roi Salomon zwa fimbo shokota merci et puis de numéro ya bandeko ya Genève eza affiché benga mokongo ya njoko sokoza na posi ya lola na fimbo shokota kendo zo epa ya mwana mobali wana adasa descendre déjà na terrain
On est makasi pour le numéro. Tu bongisi numéro bandeko à Genève. Benga ndeko réserve bongisi numéro à Genève. Toi tu bongisi yango biloko eseke déjà. Bandeko ya Irlande. Bo bandeko le makasi. Oyo zo représenter par sous moi na bikamu na Irlande. Merci du Congo. Alobi kete na telemina bikamwa. Na Irlande, bandeko ba se retrouver per sous. Ndeko Eliezer na zo zonga per sous kaka temps pour la zakaka pour na malo bandeko. Bado bezaka ya sokalité. Izana sokali na sens que tango nazo mona bandeko na ngaba se retrouver ngape na yoka malamu. Ezate que soki muto ayina mbongo na pesinga na moni a se retrouver te papa ina yoka kapasi ndeko Eliezer. Na yebisa bandeko nanga soko oyoki malamu te bengaga. Au changer formule. Oh papa, on a dit que sur 100% il y a force, tu as appliqué déjà 6%. 94 en réserve. Est-ce que vous avez vu que nous sommes dans la chaîne de beaucoup de pour la guérison. Ils ont des bandes de bandes. Hein? Mais tant qu'on a beaucoup de beaucoup de côté. Zabanaga! La chaîne m'a beaucoup mis bad. Et puis deux. T'as la pelle sous maman, oui. Tout type de cancer, cancer du genou, cancer du col utérin, cancer du poumon, bande oyo, bande de cancer du poumon, bon ça va. Cancer du sang, cancer du os, bon ça va. Mwana saki na abse moko na mukongo ezipe badai kovimba ye inde pasi chini mko de makibanda makireza yo kubimaka 10 litres par jour kubima fo batia ba transfusion mais sali bakisi ya mwa esimba kiti un jour na la vie tokeka de la télévision na moni na lobi na mwana yaki awa mwana kale tukomaki awa nakamati lututa nakangi mwana na tolo makireza kokoma mwa ezalaki te la ndenge tokoti na biro kuna lobi doktere mwana soki avandi awa akobebisa bafute na lobi mama ekusalele lobi mama mwana nde nakende dabord nakende kosala biopsie batindaki nga kosala biopsie na mileri stati après balobi oh mama isa ulcère chronique c'est-à-dire comme la disease à cancer mais c'est juste la badocteur mosusu balobi oh ulcère chronique mama nalobi nde nalandi docteur kabe na télévision alobi maladie incurable ate esali 30 à 50 na Sénégal nayaki na mwana ye na ye awa en tout cas atali mwana mwana aza na cancer cancer alobi otako ekonfirme mwana awa okomi na ye awa mama mwana na yo asi akiki oki akobika ndenge docteur sala ye transfusion sanguine alobi mwana asi akiki kaka apesi mwana bakisi ya komela na ya kopakola mwana alobi kende na mwana na ndako balongola ye meshe po batiaki nabengi infirmier wana azali kosoni mwana na baninga moko kosali mwana na yango atuka na 2 semaines katane alobi kisi na ngai komélange na kisi ya komelaki ali asisi kolia esi ekisi ntongo koma ntongo ezaki koya après 2 jours naye kozala kisi na ye azeki na ndango nakomiselisa na mwa mpe ya mbongo tina ndenge mwana akomi na niveau wana oyo amonaki mwana na ngai na quartier baye mwana aza kotambola 4 pati moli kumbami lelo akomi kamene kotambola mwa bien nzoto nyonso esengi nde docteur alobaki soki nani pote ebandi kokauka ekauki koya na ye tosala ye kine mpo atambola bie anyonga pasi ya kogumbama yango wana mwana mpe azaka mpe teme nde eleki na mwana mwana ye wana batisepeli oyo nyonso aza na probleme ya cancer na kobenga na baninga aza soki kolo to mwana moke aza na probleme ya cancer ye ezala cancer ya ndenge nini andeka koyana kotante chance bandeko nayebisaka bino ero oyo nazalaka ngai te oyo ezalaka molimo mosusu ero oyo vraiment nayebisaka bino ero oyo nazalaka ngai te papa ntango okoyoka message
olobi ka asalaki maloba ebele ebelale nakende kosukisa bantu insuffisance rénale naloba na bino oyoki malamu te benga cardiaque cirrhose de foie goke boza wapi maladie incurable en général eza ebele badiabétique tala mama wana ndeko elezer ye moko aza mama mokolo ye moko na cancer tumeur moko ebimaki ye kote ya mongongo et puis deux kaka ye moko diabétique depuis 2007 lelo tarnam bientôt 2019 sous insuline nzambe akosalela grâce kisi ya kome badiabétique boza wapi temple azoloba makasi boza wapi ndeko bosukisa mwana bikamwati mikolo eza moto shosho ntango okoyoka maloba wana loba lokutame tokutana kobota eza lokola mai ya komela eloko na koyebisa bino ntango okoyoka message zala na tebe fibrome boza wapi bandeko tala évolution libomo boya okosanza yango awa myome sur nani mi bandeko ya myome fibrome boza wapi eza maladie incurable bakosala yango bongo wana moni eseli émission ya mbala nsima obengaki bato ya maladi moko bongo vitiligo oui baya na ndenge ya promotion bato 10 ofele 15 bayaki to bayaki te soki bayaki bazwaki basoin to bazwaki te ezalaki ndenge nini bandeko ya vitiligo omoni ndeko na yo aza na batashe ya pembe na pesa promotion bandeko wana ntango bayakaki za bazomona nabengaka bandeko na biso didie boya nano bandeko bango oyo eske mama papa eske nasengi yo mbongo bayaki to bayaki ndeko elezer okomona pe lisusu bandeko wana bakopesa pe lisusu baimage ya bandeko wana mais semaine prochaine bokoyoka image pamba mais semaine prochaine ntango tokosala l'émission okomona ndenge bandeko wana bayakaki na ndenge bakomi okoyoka maloba baza ebele didie koko ye wana bayaki ebele to bayaki moke bayaki ebele et puis koleka 15 nalobi boye yango wana zolo bati bayaki ebele na bandeko moko pe lisusu na poto batinda nabengaki didie boya nano ndeko talaka eza lokola toza temps ya campagne nayebi te didie koko azakaka yomoko talaka na bibundeli na bino oyo yaka nano ndeko ye tokomi kotinda bakise ezokende na Bruxelles ok tosindaki baproduit mais ayaki te tobenga lobi yaka na parce que tokolotiraki tobandaki lendi nani clôture ezalaki lobi mercredi toyambaki bato bazalaki mais quand même na kobanda lendi wana ti mercredi bato bakoki 15 ou bien baleki 15 merci papa bakoki 15 mais oyo bayakaki lobi nabengaki Didier Cook aya kozwa baimage azalaki vraiment trop occupé c'est pour cela yango nde lobi te eza mosala lelo il faut tokokuta na bande kususu lelo il faut na lukela yo caméra en permanence na tiela yo ye tchel sala bongo nde ko beza wapi bande ko zamba daga ye mais ko Didier alinga mtu mususu yake n'est pas docteur Kabe na comprendre gate ya so ate ye so ki docteur Kabe za lokola mais wana we makesela na Frank Diom yo pesa la kana makambo o pumona nkai oyebi ezani okobenga bande ko bande kusoko okobenga boy akozala vraiment occupé jijo soko benge okomoji kususu ayemba na moko sikoyo moya kocha bande kususu mal à l'aise ezalaka te opesa ngai trésor zolozolo kete oyo aza permanent pona yo on est table jour na yo komona kete talaka trésor ko zo benga ya zo ya te talaka c'est pour cela on est tobo parce que Didier ya récupérer marché panda wa talaka ja kusha policier merci ndeko je makesela siko ce qui est pas Frank Diongo atombo bien que bien à la prison encore yo OK docteur Kabe tozana suka pour na lelo otali caméra pesa message pe opesi numéro de téléphone merci bando ya Canada na Ottawa merci Stéphane Zamba Pangolo Pesuso merci Fourmi Rouge na Ottawa merci Stéphane na Ottawa où je représenter moi na bike Zamba Nangai c'est le temple du roi Salomon. Et on a moto ndako.
na sepeli makasi olobi ke temple nalingi namona bilembo ata moko mais nayebisaki yo terre nazotinde biloko wana ezokende na force meme boza wapi na ata na mai ya océan ezokende na force omoni yo moko osimbi na maboko bandeko oyo badiabétique oyo bazwaki bakesi epa na yo merci papa alobi ke temple vraiment évolution eza bandeko ya Canada na Ottawa bo se retrouver badiabétique alobi ke maladie incurable en général bo se retrouver papa nazwaki message wana na patient na biso oyo se retrouver pour na diabète avant sala musala bo pesa wana mobali wana confiance temple naza na base en tant que temple international moyenda bima mingi eza te ndeko mikolo oyo nayebi ke bobengi nga makasi abimaka bongo te ndeko nakoya nsima et puis na Suède papa Dominique namoni ke oza fait sérieux nayebi ke bato babengaka mpona produit na bino eza déjà na Suède papa Dominique nzambe apesa yo mpe lisusu ngulu Johannesburg nzambe apesa yo mpe lisusu makasi ndeko na ngai bandeko bazobenga makasi nayebisaka bino bosilana namo ndeko na bino aza place wana mama Véronique tweet inane yango oyo omoni force ya temple nayebisaki yo œuvre ne tombera jamais soki oyoki bongo lokuta mais tala kaka terrain eza mine eza en tant que temple international et puis bandeko ya Irlande mama du Congo et puis Australie boleli makasi mpona mwana bikamwa et puis na Corée du Nord bandeko na pelisusu oyo lapeli sous temple descendre na terre na Japon pelisusu Emmanuel bozole nalobi na kodescendre na mboka nyonso wana mais ntango bino boza bisika wana nde miso na ngai merci bandeko ya Dubai pochi na pesi yo mbote tumba na Dubai oleli makasi mpona toko vraiment ndeko toko descendre sima tala kaka mikolo naza occupé na maison na biso tofongoli na mboka na ngai lisusu à part temple ya Kisasa et puis na Matadi nayebi ke bandeko na bino na Matadi bakozala à partir ya dimanche oyo tokozala na Matadi vraiment yeba ke temple et descend déjà na Matadi et puis na minute oyo nazo komisa nzambe ndenge asali ngulu tokutana bino et puis ndeko Elezer nzambe apesi yo makasi nasambelaka chaque jour mpona bikamwa natelemisaka bikamwa mpona yo mpe lisusu nabengi nzambe asalele yo mpe lisusu ndenge asalaki mpe lisusu Ecclésias kobakisile yo bambula. Merci beaucoup docteur Kara. Monde napesi bino confiance bopesa temple confiance napesi bonde te mbwate en tant que temple international. Merci docteur. C'est le temple de Dieu. Merci Nabino Nyo surtout. Domaine ya docteur Kabe Yangoa. C'est ça. Bozomona ketango zoloba, il se sent à l'aise parce que Zamusala ya maîtrisé. Musicien congolais moko comme on a Kofi Olomide aloba qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. A tort qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Et logo yebite kolobate ke oyebi. Oyika ke batu ba komi ba tradi praticien bazali ko sala bémission yo pe oyewa. Obandi ko sala bémission ozi biloko oyebi nini ozozwa te okotiana nzoto anani. Ce n'est pas parce que Monica Kabatu ba matina presse yo pe mi komisi journaliste. Ezape kolobate ke ba Monica politique ko futa batu nyonso ba se déverser na politique. Mutuna domaine na ye mbote na bande ko nyonso tout oyo bakolanda biso à travers le monde. Mbote na maman nanga maman Odia Kimar ici hier. Maman wana utaki Paris. Za maman mukolo atambola kutu te azana babeki mais elle nous a cherché tango ina Kisasa pour nous encourager. Merci na bande ko tout bazali ko encourager biso à travers le monde. Yango tolobaki na ngonga oyo ya campagne osepela kanabiso c'est le moment. Olinga kabiso c'est le moment. Nyoso koti ko sala la campagne tozo bunda na institution. Ozana ndeko na yo na Kisasa, ozana lisungi, ozana mwa polo, mwa kaliko osungi biso ko zala malamu parce que talaka. Sinon toko sande. Merci tout le monde.